Likambo etali service ya immigration la République démocratique du Congo toyebaka te si réellement que efonctionnaka to efonctionnaka te po soki otamboli ba commune na biso partout okomona kaka ba service ya DGM et comment nango ebele mais sur le terrain ba commune ko kamwa po ba étranger ba tonana ebele mais bazaka sur ba visa te ba comment na bango protéger au soi-disant na général moko boye na colonel moko boye ministre moko boye ko kamwa to ebite ba côté la Congo na frontière nini lelo oyo soki okela mboka bapaya bakonzela biso ya ndenge na ndenge bovoyage kabilo boyebi komona ke soki osangi visa okokoma mal à l'aise mais epa na biso tokamwaka mondele to indien chinois to libanais to pe nani atazangi visa aza na ye na kimia passeport kutu enkipa babwaka kala yango ezalaka nini lelo kamera ya monda ekolo etambolaki mpo bakongolais mpo etuna bango nini oyo bakalisaka mpona baétranger bavandaka awa na Congo oyo libanien oyo nani ayawa nimi kanem azovanda mais biso na mamboko na bango ovandi boye lelo babengani o seke deuxième na mboko esilaka eloko te seke bango mpe totobenga na bango omwa tosala na kompani ndi azobeta moningani azobeta congolais mbata soki olingi osimbe boye omona ndekolo congolais azosilikela yo mais biso na mamboko ya libanda tane banyokola biso bendien balibanien bazonga biso tofandaka lese awa toyekaka kolamusa service ya immigration bokende na l'hôpital lokola ba HG tope hôpital ba cinquantenaire ba indien batondala ebele kula ebango kutu na ba immeuble ebele na ba ville ba chinois bakoma ebele bombe kala ko identifier bango koyeba si réellement que baza ba séjour na bango tope baza na ba droit ba exploitation awa la kati ya Congo na mikanda solo to le kutapo bana kitsa sa ba la Congo ba lembi na bango étranger bakomi ebele bazaka mikanda mais kokela moka bapaya biso tonyoka makame pa na biso e comme na facilité boye mabe makasi ya lelo na Kinshasa bakinois ebele bakoma kosepela na bango na fufu elala basusu kutu bapesa yango kombo hamburger basusu babengaka yango shawarma yoka santé ezalaka na prix te na saison nyonso esengeli baflui soki ebimi olia yango po flui vraiment episaka nzoto makasi ebakisaka mpe baénergie mais lelo bakinois babungala bango rumba alia na ebune ya fufu te kesomba manga alia saison ya manga yango oyo mais bato ebele bozali komona baprofitaka na bango nango te tala oyo kutu azolia na ye lipa oyo mosusu azomela na ye nshi kitoko te mabe makasi ebaka importance ya fui te bafe fui ezali fume ya nzoto ya motu mais motu azokoprefere kaka alia fufu parce que fufu azomona yango eloko moko ekocontribue eloko moko na nzoto me nzoto eza amidon eloko ezopesa motu mwa fume moke na nzoto ezaka pa masango mais fufu eza eloko moko te akoki akei na balabala moni fui asomba te même anana akosomba ngo te azomona ke soki asombi anana neti abebisi mbongo pasi mingi po baza ekotia ide nango te bayebi te ezali protéine na nzoto ya moto ezali konourrir moto bazali kolandela kaka fufu ya masangu kwali mwetonda ekomi kilo ya mwana ata manga oyo bazoteka anana savuka mundenge tokosenga na bakinois boye bakozwa conscience professionnelle ekozala kitoko makasi pour la santé n'a pas de prix. Likambo oyo etali insécurité na ville province ya Kinshasa magazine Mbonda Ekolo ezalaka toujours proche ya kolonda likambo oyo de manière que yakola kisala bakonzi ndenge nini la police azali kosala mosala na kitoko awa bana mibali oyo bozali komona tala bilongi na bango etoboka madusu bilongi mabe bana mibali oyo komona kaka ndenge bilongi na bango ezali pe ndenge mitema na bango ezali bango banani bango de ekiri ya mwana mobali oyo bozomona vampire babengaka ye vampire mpo azali suka na moyibi ye ayibaka mpe akimaka kobatama na kati ya mai ya mokali so akomi kuna akomaka na ye mbisi yango la police oyo intervention ya mai ya mokali oyo ezali kokambama na komanda Mathieu Musinga Mambu etiaki ye maboko na ekiri na ye mpo na kolakisaki ye la force reste à la loi bilongo boyoka ndenge nini babetisaki mbonda omoni bato oyo bazopesa biso pasi mpe bazomonisa population pasi ya rutu mukali eke biso ozali awa nga nazali awa tinga awa na poste d'intervention po mukali na kosilisa ba civique oyo na tuti tolo te mais
na moyen technique ya travail nanga na kozwa bango ba oyo na otozwa bango awa na 20h baosala bamabe awa na route mokali kobotola bamama ya bato ya plante na mutu kokata bango machete kobotola basaki kobotola mbongo batelefone kutu koloba te na otozala a na biro mpona ke na ndako nalongola te nde komba mokonzi na ngai colonel na ngai odiko abengi nga alobi koma wana na niveau ya nini ya sode mouton kanga bainsivique oyo bazosala mabe place wana place oyo toza tokomi na quartier moko babenga ngambo kuna armée kote ozaire tellement mokonzi ya zaire akufaki ekolo moya kovanda eza te telefone kokende bamama baplante kokatana epuis bato yango bazokanga komanda matie butu boye alali te alors mosala kanga bato bakendaka wapi après 2 jours tomona bango so libanda so baencourage bango to badécourage bango nayebi te mosala leta eza mosala nini. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Nekolanga Congo tomonaka kaka bandako ya matisi o mingi babengaka ndako ya ndele toyebaka te nini batongaka yango mbonda ekolo magasin d'actualité débat etambolaki kisi na village Kikapa oyo eza na territoire ya Bagata la province ya Kwilu tokendaki ko découvrir bino moko boyoka ndenge nini bafabrikaka bandako oyo ya ndele avec impact na idéologie et surtout que ebimisaka pe bamabota ebele kati ya bandako oyo amesegile na sana basi mibale na bana mine topikoli esobe le yango totiaka kaka liboye mpona kozalela kaka 2 mois 3 mois nakopikola esobe nakokata bambanzi donc bariske kaka anga moko parce que ndako liboso ekufi yango naosala lisusu mibale biso mbonda ekolo tolakisi bino kaka ndenge nini basaka bandaka ndelo bondimelanga ke bamabota mpe koto ebele batangaka bavivraka kaka na bandaku oyo bakokola kitoko avec impact na idéologie mpe mingi okomona bango éducation kitoko koleka oyo azokola ba immeuble biloko ya boye esali kitoko yango mpe biso tobetisi kaka mbonda mwana ya Congo en tout cas bondimela ngai ke ebele bandeko oyo bozali komona na wenze oyo ezali bongo na Panu village Panu oyo eza bongo na province ya Kwilu botala ebele bambisi oyo ezokotekama awa en tout cas kote oyo baliaka kitoko avec impact na idéologie mais pasi pe mawa wenze oyo l'état ya province ya Kwilu azwaka misolo ya bataxi ya ndela ndenge me alingi te kotokela bamama owenze bamama bakoma kolela koteka biloko na mabele neti kaka mbisi oyo eza na valeur moko te esali pasi pe mawa bino moko boyoka liboso ya kamera ya mbonda ekolo ndenge nini babetisaki mbonda na kati ya mbonda pita toteka na mindondo na kati ya mabele tovanda bilama na mabele sali te yebisanga wenze eza te bayota kovanda malili eza te na moi tovandela mabele tala bapoussière na makolo na biso ese biloko kolia tokoteka na basali te boye nango kibobo oyo nga mamu mbongo na dime
tande tozoteka na mabele papa tolingi botongela biso somolo moko ya bien toza likolo tozoteka likolo boye valeur exacte na mbongo na biso awa eza wenze na biso totekaka toza na place kotekaka te atia biso nini place ya koteka awa tokosenga kaka na ba autorité ya province botongela ba mama oyo wenze kitoko bosala bango ba mesa pour permettre que bambisi oyo bateka yango ba condition oyo esere de manière que population oyo kosomba ali yango pe azwa santé malamu biloko oyo esali mabe makasi me tala mbisi kitoko esere kaka eteka malikolo mesa pour permettre congolais azwa santé kitoko yango be biso tobetisi kaka mbonda mwana Kongo botala bisika oyo tozali bamandala na ebele boye mingi bokoluka boye basoki tozali wapi boye bake tozali na secteur ya Mawanga na territoire ya Kasongolunda kuna na province ya Kwango botala bandeko oyo bamama ebele ndenge batali biloko na bango na se batekaka kaka na mabele boye po awa wenze ezalaka te ekoma kosala pasi kosala biloko na mabele nyonso oyo eza kosala ke bosoto bokono ekota kati na nzoto ya bato yango liboso ya kamera ya mbonda ekolo tango etambolaki tourne mulayi kuna na province ya Kwango mingi na territoire Kasongolunda awa na secteur ya Mawanga bino moko boyoka ndenge nini babetisi mbonda na pasi tozoluka kaka lisumu basalela biso wenze mai tozana mai te nzela pasi donc makambo nyonso pasi nani mutu akosunga biso vraiment tozoluka nde mutu akosunga biso toli papa tala nde tozoteka wenze nyonso ozomona kaka yango kaka ozomona wenze kitoko te tozana mai te banzela mpe kobeba toto tozali na posa lisuni Mawanga eza kobeba mutu akosunga biso aza te toana posa batongela biso wenze tala wenze tozoteka biso bamama toza na bana bazotanga toza kaka na posa yeloko mosusu te batongela biso kaka wenze toza na posa kaka ya wenze tozoteka na sia mandalala awa tokosenga na ba autorité mingi banatif ya Kwango pe ya territoire ya Kasongolunda pe bandeko secteur Mawanga boza ebele awa Kinshasa boza kozwa misolo ya ndenge na ndenge botalaka be rétroviseur boyeba bandeko obotika bakoma kolela la pasi na bakombola bino et surtout que batiaka ba elika bipala bino bozala te bamoma ba campagne ka bosunga bango mengonga pe yangoyo bosala bango wenze kitoko ekosala bango be kitoko bakosepela mingi kolela po susi na bango kaka eza wenze yango biso tobetisi mbonda ndeko ya Kongo kaka ndenge bozo komona ba image oyo moyen kutu toloba mingi ezate botunanga tozali wapi tozali kaka awa na centre ville ya Kinshasa mingi na commune ya Kimbaseke na quartier Luebo esika wenze ya maboso ezalaka o mingi bayebi yango po wenze oyo esalaka impact na idéologie mais botunanga wenze oyo ekenda wapi erosion oyo boza komona oyo nde emema wenze oyo pe emela yango mobimba ekenda chubu kutu burgumestre commune ya Kimbaseke ata rapport moko asika kosala te po kote oyo bayebi ata ye te pe baluka bamema ele sikoyo atikala kokoma te eza kosala pasi na population ya kote oyo gouvernement congolais botala nanu likambo oyo bandeko ya commune ya Kimbaseke na quartier Luebo balelisi son de cloche po bazangi eska okende bino moboyoka ndenge babetisi mbonda liboso ya kamera ya mbonda ekolo tozo vivre na pasi puisque normalement presque bandako nyonso tu esila kokende pona ndenge bamvula betaka mingi awa boye suivi ya l'état ezali te alors yango wana sika sikoyo presque bandako nyonso ezalaki awa bandako nyonso tu presque ekei bamama na pasi bazongi na bandako ya baboti bana epai papa epai pona nini bandako nyonso tu presque si ekwei et puis ça fait déjà longtemps ezali te ke ya lobi kuna mais ebanda penza kala penza kenda mapangu nyonso ekenda babwaka babuka lupango sikoyo biso bato totikali otala pasi moye zate na bana na bakoko ngai mama veve nakokende wapi na bakoko awa tokosenga kaka na gouvernement boyebake
commune ya Kimbaseke eza monene eza kaka komona ke ba bourgmestre baza incapable ya ko visiter commune mobimba yango soki be moyen ezali na misika fourmi bokabola yango ekomata de commune parce que ekosala kitoko et surtout que tala berozo oyo esalama esengeli barapport mais bourgmestre incapable même ya kokoma kote oyo po rapport ekoma yango tobetisika mbunda imoli timuli bamabulo oyo po encadre nga memoire ezakaka te tout ça yango pour la bolingo tout bolamu ya République démocratique du Congo en particulier ville province ya Kinshasa Congolais congolaise yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye yo mutu oza na ba ide ya malamu olingi mboka ekende liboso magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo oyo ayebike aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo to abordaka basije nyonso lokola politique économique socio-culturel religion pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso aki koponela basinistre côté ya te tellement terrain yango ezalaki pe vaste atie bango wana parce bakabolaki bango musu bakendeki na ngambo ya prince côté ya Maram olie akobanda kosileka na batelevizio kobrandir badocument ezali kokondane bango moko ite ya bomoko bosangani ngai nasepelaka mingi tana omona baumbu na bateke baza ensemble nga na muumbu te na ape muteke te ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda partout siko te la commune na bino numéro na biso zali yango wana yaka benga biso to koyamba yo to koza tatu solo na bino ndeko ya Congo likambo oyo etali insécurité awa na kata République démocratique du Congo mingi na ville province ya Kinshasa mbonda ekolo ebetaka mbonda tango nyonso pona ko alerter population bokotuna ngai nini botala awa tozali kaka ala plateau de bateke mingi na village Menkau ba oba kena zela ki kuita ba mboka oyo ezalaka na mboka ya kimia malgré mikolo oyo euti kokoma troublé na ba milicien oyo mobondo oyo bazoko kataka batu bakingo kobomaka batu kasi l'état pele bopikiliki alalite pona koluka kosisa situation yango na sima fuko yebake ezali pe na ba jeune misusu bakoma ko profiter kosala mabe koiba kobuka ko violer kaka ko profiter la sima ba mobondo nenge kaka ozali komona bilenge oyo ozokomona la police ya Menkao etie bango maboko po bazali basuka na miibi bango baibaka ba batterie basaka makala na babiloko ya mituka pe kokota bandako kokata kutu ba machete koloba te parce que et comment mettre bango et surtout bakoma ko profiter na sima ba milicien oyo bomobondo kaka ndenge bozali komona tala bilenge oyo esengeli bakumba Kongo ya lobi bango nde suka na bakulu na suka miibi yango la police atie bango maboko bino moko boyoka liboso ya kamera ya mbonda ekolo magazine d'actualité ndenge commandant la police abetisi mbonda kimia oyo ezalaki ya bato baza kobenga tu mibondo lokola deja nguma meli mobondo me bato balingi kotia kimia na mboka te oyo bazali nyonso bana ya Menkao na komema bango ti na base na bango bano musala na bango ezali kokotela bato na bandaku camion elala te soki camion elali awa koyiba ba batterie koyiba ba biloko ya mituka ya batu bazosala opération na ba machette baplenya bango moko bakoyebisa yo yango mona to présenter obekiri bango yeyo général na bantalaka général yango ya boye esali pasi elenge bake Kongo alobi ezali maboko na yo comportement oyo esali kitoko te botina bango bakele kolia vungule to pe bakende angenga bazala musika ya population yango biso tobetika mbonda
Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te, kasi awa na Mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting, ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo. Pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097. Na Mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Likambo ya koluka misolo ndeko ya Congo mingi bamesana na bango na likambo ya koyiba, likambo kobetaka bapada, tope likambo ya ko escroquer batu ya ndenge na ndenge, mais il faut oyebake article 15 balobaka débrouiller pour mieux vivre et ça les makalango avec impact pe na idéologie kutu. Awa magazine Mbonda ekolo etambola ki na commune ya Masina pour na kolakisa ba jeune ke ebongi koyeba ndenge okoki organiser avenir na yo po lobi okokisa 50 ans okozaka te moyibi to pe ko escroquer batu na banzela to na ndenge na ndenge mais tala awa na Masina ndenge nini bazungu ya aluminium oba mama malewa balambelaka ndenge nini esalemaka. Nyonso oyo ezali kaka kolakisa jeunesse ke ozali pe capable ya créer inusa na yo po e permettre ke ozwa avenir malamu. Ba papa oyo basombaka aluminium balambi yango kitoko pe baselaka ta forme po ebimisa bazungu ya aluminium oyo tomesala kolambela yango. Tala ndenge babetaki Mbonda tango bamonaki kamera ya Mbonda ekolo. Bon, tosalaka na aluminium. Aluminium wana eza mosusu balat ya aluminium neti oyo bachinois basalelaka baporte, mosusu bakilasa bacamion neti wana eza boîte vitesse ya ketch, wana jante pe ya ketch tosalelaka. Bon, après tosombaka pe makala oyo ya mbuma te bapouchere balambelaka. Yango nde salaka tosala njungu. Bamona ngana bana le 15 mars 1993. Awa nazokende soki combien d'années naloba 39 ans à peu près. Esali kitoko makasi ndeko ya Congo esengeli toyebake na motoki na yo nde okozwa lifuta, na motoki na yo okobokola libota, na motoki na yo okopesa esengo la famille na yo lokola papa o bazosala bazungu abo ya kitoko bamamba sombaka balambelaka nyonso oyo esalaka ke bakokisa babezo bazala na mabota na bango yo oyo mesala muke fe nazokoka te ke bana avenir wana ezali mabe yekola idéologie oyo po ekopermettre lobi ozala un bon responsable yango biso tobetisika Mbonda. Olandi botala elonga mona mobale oyo botala nenga zali botuna ngai komona nani komona ye mabe zero suka na kuluna oyo bakanga balema mabe zero anyokola bana ya Masina quartier 3 na forme moko ekoma meme isomo so kutana yo moko yebelaka ndenge nini okopumbuka po so zaka na mabele suka na akokata yo meturo yo la police pe alalaka cousin et surtout que la police oyo ekumbamaka epa ya mwana mboka pala David oyo azali commandant ya point chaud na quartier 3 Masina akangi ye pe ache maboko kaka ne bozo komona bozo kotambwisa ye na machette na kingo bino moko boyo kanyanga nini population ya quartier 3 basepelaki pe babetaki Mbonda likola ba comportement ya bana oyo toke manavi ye musala na kobotola biso to se tola na ete kwa kende na victime na 5h ba beta nga donc na ngana kufa na tana ba donc ba basika biso Mbonda ekolo
tokobelela na bajane boyebake bino nde bozali kongo alobi comportement oyo bakulu na boye eza kitoko te. Tala ndenge population akomi mal à l'aise kotambola bapapa bamama bakomi kobanga likolo na bino bo changer comportement po ya boye ekosukela mabe makasi yango tobetisika mbonda likambo ya insécurité oyo ekoma mingi kokimisa ebele population bavanda na ntango te boyebake ekomi kozwa solution ya kitoko grâce ya mosala ya kitoko le commandant sans pardon oyo atambola bakomine ebele amemaki bebelelo oyo akisi mingi na suka mbundu kuna na boba mpo na kosilisa insécurité oyo bainsécurité baleki ya mingi boyebake na mokolo ya lelo awuti kokanga suka na kuluna oyo bozali komona tala ndenge babake oyo ekuluso kaka ndenge bayudasi babakaka yesu meye babaki epo mabe eleki mingi memi satana kutu abaya ye asila na ye mpe soni te andimi ke ye nde akataki ndeko oyo mobali bomona pota na mashete na mbutu na likambo oyo toyebisila te bino moko boyoka ndenge nini le moyibi le kuluna ndenge nini aza kobetisa mbonda oyo asila soni le commandant sans pardon ya la police nationale congolaise na musala kitoko ozali kosala bino moko boyoka ndenge nini akebisi population ya changu mingi ya masina na ba oyo bamesala misala ya mabe. Premièrement musala tozali kosala kosécuriser population na babien na ye tozali police ya proximité basima population soki mabe ezali tokokanga o tozokisi na nzela soki oyoki te tokotinaki le droit mposa na ye ya biso policier eteke tozosécuriser komine ya masina ye mpe totinda ye bakonzi batinda ye esika oyo batindaka bango kuna ya boye biso mbonda ekolo antuka tokosenga na mwana mboka Blaise Kilimbalimba tala bapolisier malonga oyo bazosala mosala kitoko bakisala ye baelema pese bamateriel akontinue kosala mosala kitoko mpo kote oyo mpe kimia ekota population fesilombo basepela bazwa esengo yango biso tobetisi kaka mbonda basala ne nini phénomène ya kuna kosila te na ville ya Kinshasa botala muyibi oyo ayibi na ye telefone ya bato ebuleka eza aye mais Major Koloboni ko malalaka na ye te aza toujours misu mayele na bango atiaki ye maboko botala moto bayibi telefone ndenge aseplai na magazine mwinda ya Congo bandeko mpe bazalaki wana balobaki na magazine na Kongo bolanda bango aye awa na jeni apesi plainte kana minute muke jeni ya Pascal jeni badara akoti na jelala muke sala malamu kele dosala na Pascal mazi bango telefona mwana minute oyo tozia zamba pambola Major Kolomoni alosala mosala ya Pascal alosala mosala malamu zamba batela mpe belema na ye zamba protege bango moyibi wana akende po bazopesa biso pasi na Pascal awa alondiokola biso elo nalingani nalia na bana ngai nazokolala nzala akende azonga papa mama tia mwana yo soki mosala kosala eza te ateka ata mai akende kosala ata mosala mosusu boye nde kulu na koto na Pascal Major Koloboni aboyi yango soki otie boye okolia mwana zwa mibeko tosa ndeko na kati ya Congo likambo oyo etalima ya Régie des Eaux toyebi te ekoma kopesa babota mingi pasi okokendela bakomini mosusu lokola bakinkole bamonga fula to mpe na bakampus mai kutu ezalaka te ekoma konyokola population kutu population mpo bazwa mai ekoma kosenga baexercice ya ndenge na ndenge surtout soki na matetela ya banom bato bakoma kokati ya rivière ya njili mpo na kokende koluka mai na ngambo ya njili yango
boyoka lisola lelo ndenge bandeko bakufaki na ebale mpona koluka bamai na ngambo ya kokatisa litwa babwatu. naza Kadafi te bayaya affaire mai ekomi pasi il faut kokatisa na babidon na bwatu mpona koluka mai pasi mingi na bwatu keba mai ekoki poa ya mai te bandeko likama tokufie kaka ndenge boza komona bandeko bawelaki likama komata na bwato mpo bakende koluka mai na ngambo. Tala ndenge likama ezwi bango tuna mayo chubu bazini na bwatu yango. Les petits mikendo depa et pas les grands maîtres pour les vieux tirinde apesaka maele parce que asa moko na sagesse yoka ndenge ezoleka. Vetiri pona kaka koluka mai likama ezwi bandeko oyo pasi ave. Les vieux tiripe na ngambo na e eta mokonzi eta mokolo sagesse yoka réponse na e. Toto kopona likambo oyo te petit. Pasi ya mai ezalaka kasi ya mbala oyo pardon pona nini boyeko chef de l'état to gouvernement botela no likambo oyo esali pasi komona kaka pona likambo ya régie des eaux bandeko kozanga mai bakoma kokatisa bibale mpona koluka mai yango tokosenga la régie des eaux musala mpe ekoma kitoko tala mpe likambo bandeko oyo bazanga bamai bandeko bisusu kutu bazala barobine me barobine ekoma nango kaka ba échantillon ya boye esali mabe na ebele bibale oyo toliaka na Congo tokelelaka mai tala bandeko bakufi sonia babokisa mpe bisala binoko